Voilà, bandeko balandi ya lokole. Sika boye Yandi Mosi, vedette Nabino, ye aussi azo contempler Afrique du Sud. Azo kota l'Afrique du Sud. Ama Irene Machando ki moni Yandi Mosi. Azo son hôpitalité. Yandi Mosi. Ba ota la yo hein. Olobino wangoni. Ba bi osomi de yo bi hôpital mama osomi ndaku na Afrique du Sud, vraiment ta yo moko. Na loba que les jaloux vont maigrir. Voilà. Et bandits. Beaucoup souffrir. Bah jaloux. Mawa. Donc il est La là. place nazola. Hein? Oye bakela lisona kikuku moko oye soki côté ya Malueka. Oh non, j'étais en Afrique du Sud. Dis. Tu te compares avec Yandi Mosi, toi? Moi, café, ça l'a bien. Hein? Hello. Hi. Ah, yeah. How are you? Ah, oui, Hi. He want to get you. You want me to get in there? Voilà. On a voisin Yandi Mosi. Hi. Nice to meet you. Yes. Where are you from? The Congo. Are you from Congo? Oh, oui. Oh, okay. I was also in Congo. I was in Puna. Lingala. Only Missouri. Ah, Missouri. Ça, c'est Rafiki. Rafiki, oui, oui. Yeah. Ouais. Mon maman. Oui, ça, c'est donc mon frère, maman. Botala binomoko. Hein? Botala ngamo binomoko. Bien muzungu. Bien muzungu, donc. Tokangana ba chambre. So where in Congo are you? Kinshasa. Are you in Kinshasa? Okay. I was situated in Goma Okay. for very long, and then also Beni and Bunia. Oh, good. Yeah. That's good. But enjoy South Africa. Thank Le you. pays de Félix. Say again. Félix Tshisekedi. The president, Félix Tshisekedi. Présidence. Okay. Fatih Béton. Avec Maman Denise. Ouais, Thank you. Ok, thank you. Pleasure. Mama Irene Machando qui a ota la yo hein. Maman Irene Mafatsandioko. Machando qui identité bundes. Identité fundes ngayo oyo ndeko na bino. Sikoyo nazawa pona 6 mois. Nayebi te. Yo nani ba find so place pona 6 mois. Ozomona bana bangomba. Ta mususu komona ndenge batilope bazotambola kuna bangombe. Ya na kosenga bakonzi na nga nyonso Abdou Tina bakonzi na nga ya DGI. Merci na oyo bozosala mpona ngai lelo ngai oyo na Afrique du Sud grâce na bino, grâce à vos conseils, tolobelango photo tinda batu bafuta pa kupo Congo pe koma boye. Voilà. Maman Denise na DGI ba CD Moteba vraiment photo pousser batu ba futa bempo en tout cas po toza musika na Afrique du Sud mais eza ke kaka so une volonté za to bongisa pe Congo Kitoko. donc naza wa 6 mois na relaxa bino ba ville na bango ebele ba place ebele o basali ke na mbongo ya impôt ya bangwawa na uti kutu na parking ezo mata pa fokoti mbongo mais biso komona tata moko auta livulu afandaka wana oh pa
pesa ngana kuyamba we apa non tout machine est-ce que poto salango na Congo ekozanga biso ni bato mayelo bien ni faut te développer mboka na biso bato nyonso bapriaki mpona yo basambela mpona yo bamama Irene Machando kikuna leli bato bana poto partout na Kinshasa na Afrique Sud olobi na yango basuka non bato nyonso bakongolais nyonso baza na États-Unis baza na Canada en tout cas partout na monde mabolongo ezalaki na se mpona ngai place na ye komona ke n'y a pas match toza na biso ebele il y a des comédiens il y a des musiciens mais zala yandi moso tala yo o bato bazolela azopasola elamba mpona basango lokuta en tout cas Radio Lokole peut avec toujours des pères étiquetés Radio Lokole toujours présent non Radio Lokole bokalmaki surtout na nini le 17 o ezalaki nini ya Lumumba kuna bino ezalaki terrible ti bakongolais baye hôpital nga naza eza kaka mindele na mindele noir naza nga moko bakongolais baye batya trouble talaka bapapa ya bato basa kuna bapapa bacardiaque fallait kokalme bango omoni message oyo napesaki po toyebisa bino ke na mokili oyo konéglige motu te okomona nazoleka tala mwa comédien wana naleki ebele naye na avion oyo baprésident bayaka nango baministre bayaka nango bapdg bayaka nango je suis en bonne santé tokosolola à suivre. Voilà, Yandi Mosiela, c'est Kabo Tozana Ye, donc beaucoup d'hommes intégralité interview et si Kabo Tokolomarabe Belé. Asana Maramaloba, Maramaloba c'est Belé donc qui faut s'abonner massivement à la Radio Lokole TV et puis na Ministre de la Vérité TV et pas Maman Irene Machando qui identité à Bundes. Chap chap et tchara.